Je connais les wenge. Watampiaka. Mutakampiaka. La qui sera leader au mutaga na circuler à l'internet. Attends tellement yemba to mo la mutaga no etenga mangana. Franchement, Fergola le Padré est un homme au grand cœur pour ne pas traduire en justice ceux qui insultent sa mère et ses enfants sur les réseaux sociaux jour et nuit. Il est un exemple pour nous les jeunes bosseurs. Sur Internet, la haine envers Fergola le Padré prend une tournure particulière. Héritier Wata et Fally Ipupa mobilisent leurs sapeurs et chroniqueurs pour attaquer Fergola, mais aucun n'égale l'impact de Mekindingu. Lorsque Mekindingu intervient, son éloquence et sa force éclipsent les critiques adverses, comme l'a confirmé dernièrement le journaliste Nati Lokol en révélant que même Fally Ipupa a peur de lui mener. Gaulois, ouvrez les yeux, Mekindingu joue un rôle clé dans la défense et la promotion de Fergola. Soutenez-le et renforcez son combat. Effet Mobondo, après l'annonce de la sortie officielle de la collaboration très attendue de Fergola le Padré et l'artiste tanzanien Rayvanny ce 20 décembre, Fally Ipupa Maweliza et Diamond Platnumz se précipitent pour la deuxième fois en studio pour rivaliser le hit Mobondo qui s'annonce très chaud. Fergola le Padré est le seul artiste musicien congolais qui supporte les injures, il n'a jamais envoyé des bandits ou son staff pour le répliquer dans une manière de banditisme. Si Fergola décidait aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs qu'ils insultent Fergola seront en prison et ils ne gagneront pas l'argent sur YouTube. C'est Léo, mon petit frère héritier Wata, fait très attention, Fergola le Padré est notre chef de famille. Si quelqu'un ose s'attaquer à lui ou tenter de lui nuire, c'est à nous qu'il aura affaire. Tellement que héritier Watanabe se croit au-dessus de tout le monde, le mieux à faire c'est accepter un concert de Farafara face à Fergola. Comme ça on verra bien qui va fuir. Fergola s'est produit hier, 7 décembre, au Patio da Cidade Desportiva à Luanda, d'une capacité de 20 000 places, devant un public passionné de la rumba congolaise et de la musique de celui qu'on appelle Jésus de la nuance. Initialement prévu le 30, le concert a finalement eu lieu hier, 7 décembre 2024. C'est une manière de finir en beauté l'année 2024, qui a été marquée par de nombreuses prestations. Au lieu d'aller travailler, trouver des solutions, quittez votre zone de confort, la seule chose que vous faites c'est trouver des arguments pour justifier pourquoi vous ne pouvez pas faire ci ou ça. Fergola le Padré, l'icône et légende de la rumba congolaise. Pour certains fans, c'est seulement Werazon qui doit mettre fin à cette guerre entre les deux enfants de la maison mère. Étant que fondateur, Wera doit réunir Ferré et Héritier autour d'une table pour une réconciliation. Francis Dibeya sur Héritier Wata, ce que Wata a fait c'est très bien. La musique doit maintenant être comme ça parce qu'il y a trop des manquements. Même dans des émissions, tu dérailles, tu as ta part. On va maintenant fonctionner comme ça. Jean-Marie et Alanda Gaulois. Gaulois, tu as adversaire, tu as pas masse à la binote. On a pas fan té, nombre de fans aux abango, bango avec le stade. On le dit mais la faire la casse. On le dit mais la faire. Muninga na eza fabrication landaye jina pembe fatira ka tout le temps awa jeune tala on va pas les pembe fite point donc ça na oyebi ke faire dans l'actualité donc ozo finga faire pour ebi ke ba gola e ba ndolo bele ba chaoka musique no yo kana soute David Monso asisi aussi mazo la yo maso ko mi plat to ebi ke David Monso tira bino makasi banda bande au produit yo production 0 000 biso ba gola to boy to lingite to ba camarade noté mutaka public mutaka les sambwa na âge na yo misuka likolo na 4 centimètres wata misuka likolo na 4 centimètres wata na âge na yo wana banda eritana kuna bazotia makata DRC kuna komi PD okoluka solution bana oboti mama te sans éducation olingi makamba ko tia oyepe ko tia te mutakala public olgodie mena aura ferré olgodie mena ferré dans ça on ali papa a fait odie mena ferré succès boya nzoto oche mambanga art chemin de magoda mi ange mi fion
oza ata na nzembo moko te eza na 4 millions de vie eza te oza tellement eloko te na musique ya Congo ozokoka mpe te oh yo so batire fo ntina babundisa bato bitumba elongo ya musique ekomi ya nzoto bato nde baofinga fere naki obeta bango yo nde oza danse bakofinga yo te matama ekota lokwa skelete na age na yo na maladi kopanza kobebisa bafe ya Kinshasa mongongo nini oza nango oyo koconvaincre bato musique nini eza kati na oyo koconvaincre population fo likasa beta tible lokwa ya mano ekanga monde entier pendant bate ebele lakisaka eloko oyo beta oyo ekanga monde entier eloko te mais je connais le wenge olingi nini kende kokota epa inosi biso musique esimba te musique eboyi nango nzoto musique eboyi nango okamba ya musique na makasi musique elingi nango yo te papa musique eboyi yo outi koyangola awa kaka na sine atlantique kopiaka 20 personnes bayaki nombre bafani no bango wana yo na ngolo yaka na bafani yo baréunion bakenda koseba 3 personnes 4 personnes na Congo kutu nombre oyaki stade nde bango 1000 personnes wana 1400 personnes brasa kutu ayebi te so de okenda gabon nanu te oza ba production ya libanda te outi poto na scène musicale 500 personnes musique elingi yo te biso bagolo to baadversaire na bino te tika kodiembela feri toboyi toza bamasa na yo te obeti musique no ya kitambo esali mpiaka ndima mpiaka na yo bobondogolagolo nde biso matama lokwa ekeko on dirait cadavre mbome moto na piaka mutaka national misuka likolo na cadre piaka nabe makasi na bino ba likolo na kinjingu bino na fali mais makasi na bino moko bunda na ba maître te bobundaka boluka bato ba faible ne bobi bobundisa bango mais bato bana makasi lokwa bino bokoka bango te lelo to comprendre bino ke ko sala na bino matalana ndula ngo boloba masolo ngo ba faible na nduli mais boza makasi na polémique makasi omoni sekonde bakoma obelela yo tomonaka osuti tomonaka motakala na yo concert obeta tomonaka motakala na yo omoni ndenge moko misambwisi moto atalaka le passé na ye bamaka ya mabe asala oyo eza na mémoire ya bato so balongoli babimisi yango ekosala ye mabe okanisaki soki obetiki ndingo osali bilobela okozala toujours na place nzoka ndenge moko mibomi moto asalaka makambo na mayele kosala bisalasala te tala bakimisa bavideo na yo ndenge oyereso nazolobaki no oyebaki koyemba tozali na ngongo alikele me balakisi yo nde koyemba na maison mare omona ndenge ozorevese omona ndenge orevese mabe orevese mabe tala botika kotumula bato bafanda kimia na bakwena bango